La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote bandeko bolandara biso, salut à tous les abonnés de Ursule Botelwa TV. La famille, le loto kolobela comédienne na biso obomoni totie na miniature na kombo ya Toudra. Toudra, voilà, komba moza ya bangolais. Eza mwa makasi mingi na munoko, donc pona ko prononcer ngo vraiment foza na minu no complet pour o prononcer kombo wana malamu. Le loto kolobela comédienne, actrice oyo ya sika to benge ya sika po to mona ye nanu bisika moko te kombo na ye Toudra. La famille boka moi pourquoi na poni kolobela Toudra boka moi pona nini na ye na émission oyo liboso na bino boka moi pourquoi vraiment Ursule Botelwa TV a ye kaka kolobela problème ya Toudra na émission na ye. Alors asengi na bandeko nanu bosabona te ce que za première fois na yo okoti na Ursule Botelwa TV osabone tango za osabone kobosana te commenter tango zo tia commentaire na yo préciser kombo na yo bien ville ni yo komeli biso pays ni yo commenter vidéo na biso po biso awa te dédicace ba commentaire. Alors tango zo commenter commentaire na yo ezala ya malamu mingi. Alors tango s'abonner ou activer cloche de notification, aimer pe vidéo. Donc aimer vidéo, partager vidéo, peut-être message au nazolo balelo eza très important. Ce qui est important pour na yote peut-être et kozala important pour na bandeko mususu. Yango bomoni na lobara toujours partager ba émission na biso, donc place à partager eza ebele. Partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp et puis partagez biso na Messenger. Tolobela vraiment likambo ya Toudra, comédien na biso otomoni, na film na biso ya Bellevue oyo utaki koleka, tomoni vraiment lolenge comédienne na biso Toudra a epataki donc a balobande ni place na ko utiliser terme ni a incarna qui vraiment rôle na ye très kitoko. Alors le loto kolobela comédienne wana to poni to lobela ye parce que aza mutu ya sika na maboke. Je ne sais pas pour na bandeko bolandanga mais ngai première fois nanga na mona Toudra izakaka na théâtre epa ya Bellevue Kandi. Na tikala komona ye na ba film mususu te, na tikala pe koyeba ye na chaîne mususu te, na ye koyeba ye kaka pona Bellevue Kandi. Na moni ye première fois nanga na mona ye ezalaki kaka na Bellevue TV. Na lingi na lobela lisolo o mokie. La famille serait na bateau to koyi ko respecter. Serait na bateau penza to koyi ko tiela motema na monde artistique surtout kota maboke. En tout cas, to betaka maboko pona Bellevue. Tomona bato sika na ba chaîne mususu tomonaka évolution ya bato sika na ba chaîne mususu façon ba évoluera malembe. Monsieur Bellevue ce qui tobi totala bato ba yesika ba o nanu ba bima même na TVT.
ba o nanu ba joua na TV te soto bito landela ba o ba bimisika to monake ba o sala musala malamu ko sala musala malamu derrière bango il a kisi ke coach o azo coacher bango tellement kitoko théâtre o ya o utaki koleka en tout cas nazwaki temps ya kosala analyse nango te théâtre ya composition o elekaki nazwaki temps te ya kosala analyse nango parce que nazwaki mwa occupé na makambo mosusu lelo navandi nga nazalaka soki nao nasali analyse ya théâtre te nayaka mbala moko te navandaka natali baview na revoir na mémoire nanga façon nalandelaki théâtre po nga azelaka nanga te baépisode ekoma ebele mpo nalanda nga azelaka mpenaka bakotisi nalandi sono ekoti te nazala moke na fongoli tv natali moke natali montre théâtre na biso oyo eutaki koleka yango oyo nasir to na oloba boye famille libota nyonso azoyeba likambo to oloba avant banda penza analyse nanga non sepela to tanga ba vue ensemble na bandeko bolandaka biso so oza famille libota ya solo so oza na ndako so ozolandanga na TV en tout cas zwa telefone na yo kota o comprendre loko nazoloba so ozolandanga na telefone tia nano na TV to contrôler ensemble na bino après to ya kolobela premier épisode ezalaki 259k yango premier épisode yango oyo bomona bien te po ebime baluka bomona bien te po ebima pene baluka premier épisode eza na 259k 259 000 views deuxième épisode eza na 196 views 196k pardon famille bota ba tombokela 196 000 views troisième épisode 189 quatrième épisode 187 cinquième épisode 185 sixième épisode 188 septième épisode 183 huitième épisode non t'as bien huitième épisode 185 neuvième épisode 187 dixième 187 onzième 191 douzième 191 treizième 194 cinquième 195 quinzième pardon 196 et puis making of nango 70k la famille oyo ekoti lelo oyo ekoti sikoyo tolobela yango nanu te tolobela nanu oyo eutaki koleka tomonaka ndeko moko ya chroniqueur alekaka na TV ayaka osala classement ya bachaîne YouTube oyo eza number 1 ya bacomédien oyo ekotaka bafilme etalemaka oyo eza number 1 na baabone oyo ekotaka bafilme ezotalema ndeko wana asitaki SB liboso après ayaki kosite Bellevue lokola deuxième position la famille tosalaka makambo na kifanatisme te tant tosala makambo na biso tolingaka te kosalaka makambo na kifanatisme comme naza bakuk eloko ezomonana keza mbika menga na komisi yango wangila eloko ezomonana keza wangila menga na lina komisi yango mbika bikala kasa na fumbwa eza kombo moko te ezaka pe bu moko te parmi bachaîne YouTube ya bacomédien oyo eza na impact ya makasi mpo na nga na osite Bellevue so tolobi tosala analyse vraiment ya bagrand analyse ya bayaya tokota ta na bachaîne tobanda kotala premièrement Bellevue aza comédienne ya liboso oyo ayaka na YouTube pourquoi lelo Bellevue atalemaka mingi savoir faire aza na bafanatique oyo bafingelaka ye bato te
Azana ba fanatique o baza ba intellectuel. Azana ba fanatique o baza kapena chochote. Ana ba fanatique o ba pusaka ye akende liboso pour atteindre l'objectif na ye. Akomi na 441 000 abonnés. 441 000 abonnés. Avant film oyo, oyo utaki kosila ekota, azaki na 431. 431. Ceux qui ne se trompent beaucoup melanga na commentaire. Maman Pauline Yenge, ceux qui se trompent beaucoup melanga na commentaire. Mais na yebi que Maman Bellevue, avant film na ye, oyo utaki kosila wana ebanda. Azaka na ceux qui 437 c'est que 400 et ceux qui 437 c'est que 431. Boyebi pourquoi ba abonné ba mataka. Ba abonné ba mataka ceux qui mutu ozo pesa le meilleur na yo. Ata na biso ba chroniqueur ceux qui osala musala na malamu oza toujours na ba abonné. Ceux qui ozo finga oza na ba abonné te mais oza na ba visibilité. Batu babando ya tala opo fingaka. Batu bando ya tala opo fingaka. Batu babanda kotala yo. Baebi ke pa na yo soko finga ba oya bavandi po kongola linga ko partager buzoba. Mais okozana batu ba obando ko sabone te. Muta sabona kapo alanda o lisusu. Tolobela comédienne Toudra pour ye penyam tazala ki principal ya loba. Yem talongoli mama na ye na pauvreté. Ye pena zaki principal ya théâtre. Comédienne wana na banjo moneka pa Bellevue. Na mona enanti. Mais façon à jouer et toucher nga. Aza vraiment aouta vraiment Angola, avanda na Angola, vina ya pasaki yango na Angola. Sobo yoka même lingala na ye tonalité oyo lobela lingala, vous allez vite comprendre que non, aouti penza Angola. Non, Bellevue ebi ko former. Sona lobina tala Myriam na monaka e place musute. Sona lobina tala Nikita na mona e place musute. Baza bato yo tomoni bango kaka na Bellevue TV. Lelo Coquette azo féliciter Bellevue TV. Lelo Coquette azongeli kosala ba théâtre na chaîne na ye. Bazui ba cours et pas ya Bellevue. Na ye penza ko féliciter Toudra. Et puis ko pesa message na Maman Bellevue. Atia penza maele na mwana ana ao jouer kitoko. Atia penza maele Toudra ao jouer kitoko. Ezana nini moko Nikita asala video moko na TikTok abanda oloba lokola ba ivoirien alkolo bango lokwa eza bane ba ivoirien na mi lobanga moko o soki Maman Bellevue alobi atia mayele ne awa abeti eloko mobwe ajoua ngo pena abimi pe alokwa mutu mwa uti kuna. Siko tango boyaka penza na TV kofinga Bellevue koniye misala na ye tout soit kokokanisa ye na ba théâtre sila et comme ça ngana fingi sila te pardon na bona ba commentaire bo finganga. Bellevue sa commis théâtre au sentir que non mutoyo a commis. Au sentir que histoire oyo au moni pena que no oh mama na histoire. Bellevue a makasi na scénario. Bellevue a makasi na écriture.
soka komi, soko talango avec sagesse pe intelligence au comprendre que te o ba komi. Mais zana ba théâtre mususu, o tala na yo, o vandi po yo tali na yo, mais o komate. O komate. Nathalie Todra, Nathalie façon à jouer, Nathalie Moano à jouer, Kotinga Zuka ke pa bela na obité. Botika kofinga belle vie. Elle travaille beaucoup. Vidéo mona ucho mona banani bavandi Nikita bavandi banani tegra bavandi batobele bavandi aola kisa bango kokoma filme. Toyeki loba kolakisa lisu batu te bandimaka yo te baza baengra tika mena moni video aolakisa bango kokoma filme. Avandi pena azolakisa bango kokoma eze loko ezalaka eza deja eza ya makila. Bomoni kosunga kosala bolamu muto asungaka batu ata batu bazongiseli mabe. Muto azana motema ya kosunga ata azwi lifuta bien te ata futa mipona ngote ata bafutie mabe mais tellement amesana deja kosunga batu tellement za deja na makila wana ya osala bolamu ata lifuti na weza bien te a continuer kosala bolamu po amesana deja kosala bolamu. Bato nyonso boleka epa ya belle vie. Ba comédien o nyonso boleka kepa ya belle vie. Bo sambela ape pona ye. Musalo ya salaka pona bino ya facilité. Musalo mère o sala ya facilité. Boutaka na ba prière. Bo sambela pona ye. Ba carrière na bino ndenge ezo banda. Biso to mona. Lobi kuna eza teke asalelanga nini lokwa ba misusu o bakoma asali showbiz na ye aotia bato kutu ba participa même pas na parcours na ya monde ngo pe ya maboki aotia bato ba participa même pas. Metoka Jérémie ndenga ya kobetela biso lisolo aolongwa matete ti epa ya belle vie. Tongo. Chaque jour, tongo. Aokende kuna. Ake koyekola. Ake kozwa mayele. Mais lelo awangana. Lelo belle vie ngwa kuma mabe. Na félicité mère. Na félicité Todra. Na félicité ba comédien nyonso ba acteur nyonso ba actrice nyonso. O ba jouaki na théâtre uti koleka. Théâtre wana film écoute to lo ba po mère na biso to benga suba théâtre te ye koma ba film. Eza leçon pour na basi ya mabala. Basi ebele ba perdra ba mabala na bango likola négligence. Théâtre wa film wana eza leçon pour na ba famille o bazaka na bolingo to bazaka together te. Mama Léa libala baleki ne kufi po baleki ne bazaki impoli. Po baleki ne babande ko banga ete. Théâtre wana et film wana pardon, eza leçon po na bandeko o balinga bandeko na bango po na intérêt. Mama Top alingaki ndeko na ye étoile po na intérêt. Po ndeko na ya boyaka kotindela ye loko. Akanga motema kanga kanda abandona ndeko ne. Meka balobaka ba o babandonaka nde nzamba pambolaka. Félicitations na mama Bellevie. Okomika film mais film wana etei basi ebele. Etei pe batu ebele. Etei ba mabota ebele. Tia ele na bana wana vraiment. Ba jeune fille na yo wana ozo former.
Ba o ba yebana lobi ba oke na bango, ba osala pe ya bango, lobi ba osala pe na ba tante, ba agi pe ekola, mais ba génération ozo former. Tia mayele penza. Ba o jouer kitoko, ba o pesa o honneur. Ba o pesa o honneur. Eza malamu, eza kitoko makasi. Continue kosala musala na o ndenge ka kosala ka musala na yo. Continue musala na o lolenge ka kosala. Baloba, réseaux sociaux eloba te. Bafinga te. Biso ba o tolinga yo to mona musala osala. Naloba ngo même ba leader mususu esika baza. Ba mona musala osala ka. Ba félicitaka yo. Mais tellement bango pe bana ba fan na bango. Moye baya kolakisa na TV ke ba félicitaka yo ezate. To banjolanda Valentino o ekoti to wela bino analyse nango. Famille Libota, il faut que soutenara bela et uza malamu. Asala ka makambo to mona. Asala mama malamu o tozo mona. Atiaka ba film malamu o tozo mona. Ba makambo ezo salema na ba vie réelle ya bato. Il faut vraiment ko soutenir ye. Alors bandeko mususu te o ya komi filme, o ya komi filme. Na chaîne ya komara toujours filme na ye moko. Mais tolala nzala te. Famille Libota, il faut soutenir Bellevue TV et aux amalamu. Merci beaucoup. Na bandeko no so bolandara biso, abonnez-vous, commentez, likez, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger et aux amalamu mingi. Telanga commentaire à bien temps vous avez s'abonner ko bossa na te, activez la cloche de notification et aux amalamu tokutani à la prochaine occasion. Ce qui nzambe a zongite pai. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.